Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir ma bijou. Nasi qui finit kwa ngoto oyo faut être coulé. Ngoto coulé awa siko. Toza na chantier awa. Ba auto coulé mukolo wana yango oyo. Oyo mpanzo wana kuna. Toza awa. Ape yango pe to coulé awa. Appartement numéro 6. Vous avez un salon. Salon, un beau. Salon. Allô la famille, nazo présenté bino toilette na biso, salle de bain na biso, ya appartement, chambre, salon, cuisine, appartement numéro 6. Toilette na biso yango, donc tozali na douche. Mama na sopa mai, toza na douche, na laksa bino ke mai na biso et bimaka. Bomoni to ba mai na biso. Nous avons un problème à maïté. Citerne et matisaka maï likolo. Maï et bimaka. Oui, ils ont douche. Ils ont un appartement. Ils ont un appartement, chambre, salon, cuisine. Numéro 6. Vous m'avez maï. Vous m'avez maï dans les zobima. Maï zobima. Après, tozo kendena. Toilette na biso yangoyo, chasse d'eau na biso yangoyo, boyoki mai ya wana eleki na toilette na biso yangoyo. Donc c'est ça, toilette na biso yangoyo, totiaka eloko na biso otandala bilamba. Nous avons dit que la balcon, au tiers sèche-linge na balcon, au tandi bilamba. Moi, lavabo la biso yangoyo, pour une place à brosser, miroir na biso yangoyo, toilette na biso eza propre makasi, eza nango vraiment monene te mais biloko nyonso surtout ezala na kati ya toilette ezali. Toilette yangoyo, cuve na biso yangoyo bomoni eza propre. Esika ba brosaka. Et puis au bozomona na sima wana ezali douche. Aoti ko lakisa bino mai ndenge nini etangaka ebimaka. Ba mai na biso koma tina ba étage. Dans douche na biso yango eza na mini douche. Mais eza na biloko nyonso tout complet. Tu as un problème à maïté, tu as un problème à courant. Maman bijou lui confier biso beaucoup zala jamais dessus.
Tozana ekebu bato minene bayaka bato bauta bapoto bilo kitoko ezawa awa tozana nyonso tosepelaka na matonge hôtel mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia waka nde bozomona eza mpa mwa ya poto tika detika mama bijou toyambaka bato minene ya jete epui mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatise courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoseretrouve mpa mama bijou mpa mama bijou kitoko wapi mpa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo. Bonsoir la famille. Mama bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas tosaleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger et pas la biso nde musala. Donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Bengangai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Para biso tobongisaka kaka mwa bote na biso ya mwana esa